Bandeko ya Kuli Media Télévision, bote na bino nyonso pe merci na attention yo bo continuer à accorder la chaîne na bino de l'excellence. Lelo soki toye lisusu okuta na bino ezapoto zongela likambo etali prophète na kombo ya Amiral Timothée Kweto oyo ayaki na ba réseaux sociaux na mikolo eleki koloba ke comédien na biso oyo ya munene Pierrot Ndombasi oyo aza acteur ya ba théâtre azali mobali te maza mwasi zamba lobi abongo la motema na ye a changé azonga mobali sino akobela makasi na 2022 ayaki koloba yango na ba réseaux sociaux esali makelele oyo esali yango na lelo tola muka tomoni aye kosenga pardon pe s'excuser pardon yango aye kosenga eza à travers chaîne ya Tendresse Dibinga oyo azali pe comédienne pe aza na chaîne na ye YouTube. Tendresse alobelaki pe mingi prophétie wana ye ayaki kopesa e ezalaki même bakangisa ye babruit eza kolikaki baokangisa ye abangi e lelo aye à travers chaîne à Tendresse na vidéo moko ya mokuse kosenga pardon pe s'excuser. Mais na vidéo on a beaucoup de monde qui a lati masque, pourtant l'air ayaki koluba que message Zamba pesi à l'attaque masque te. Et puis Azan a pebe na ye na fille moko kombo Shira. Fille wana aza leki na ye asalaka pe na ba réseaux sociaux. Na internet aza chroniqueuse. Donc ayeba na Tendresse pour akotoya kape batu ya théâtre donc fille wana mutu abengaki Tendresse ndenga mona Tendresse paza koluba na chaîne na ye abengi Tendresse ayebisi ke alingasi en contact na ndeko na ye wana ya prophète po asenga pardon na kotika bino na nubolanda siko conversation oyo ye prophète ango azwaki na Tendresse avant que akoka kotinda vidéo. Nazaki na bosa sola na yo eza ngai fait amiral. Pardon? Eza ko fait amiral. Ah ok. Nanda pe ko luka olandi ba émission na sali po na yo. Olandi. Ngakuti na tala akutu ya nini te petit sœur ne mutaye bisinga yo la musaba makamususu moni makama molimo eke na agressivité makasi na perdre contrôle. So tali mission na lobena makamususu eloko ane ika koya. Déjà dans le domaine tellement que nazana maboko na bino ka bino ndi boyebi neni boswani mais le bino bilo musu yaka iye donc na maîtrisana ngaba bilo me wana ko maîtrisana est-ce que na comprendre peut-être quoi amiral oza surprendre sa prophétie à solo eza mutu azaki na note to eza créer que loko moko boité au moins que la vérité sembo et ça la rappelle bien et libérer mutu ba problème mususu Pondo toza boye eza makambo oyo lelo yo okosala prison kitoko parce que mambo lobby est bon prophète comme ça biloko wana télévision te quel que soit ata yo moko ata vous-même mon frère yo kokona ninga soutenir pas na yo parce que ngana nazate na yepa na yo bisanga to sala poso zongi singa na kufi déjà comme yepa na nga simple ngana rolinga o sala voice to balancer en émission d'où pour obanga kotambola je sais que oyo sala émission tina pa nanga obanga d'où o sali vidéo bozana petit nanga po shira petit nanga pe shira asali moi vidéo ya mukie ata ya 2 minutes ozui azu atinde langa yango oyo okoyi koloba pona kolongwa na ngambu oyo tumbi mboka po eza ko tumba mboka peut-être il doit encore banoka c'est simple ngwana ozomona noko okay nali na kolwa binaza mutu makambo wana tingaza ba mi église zali naza passer à YouTube te naza na église donc naza responsable et quand ngeki bongo biba na vie il y a des choses qui arrivent donc comme kaka yangwana donc yangwana na soana yo solana ndeto ngapi na solo lela yo kandi ngombeta kiwana okobeta pende musola zo batu face na sola comme eza na moto yo sala na vidéo shira atindela ngai sikoyo
comme peut nous a parlé na seule émission rapide na tiango toyeba ndenge ko kendele sonde naza polo naza bien tifo na saka voice sonde moi makambo yo senga to teba maquillage sonde ni te longole loko kaza ko ngola tana soki ya ndeni et ko ça les loko te on a ti polo place auto celle qui a vidéo tu envoies bozana Shira je sais pas au place bozali Shira a simbi téléphone azoka image na téléphone botindinga na tie pour monde entier balanda bon ba pour pardon les cartouches je sais pas expliquer les cambo ba monde nini ezala qui et puis des ceux qui monique oyo sali ezama be au présenter ba justice improbable mon frère au lieu que tout que la vidéo à 14 parce que zangam comment on ngote zel comme muké comment on a comme muké noko ça va moi je suis pas ils ont dormi dans la Singapour est-ce que maintenant on va faire ça Singapour celui dans les mutu pardon c'est obligatoire on les mutu sur vidéo on ça la sur boy na yo siko yo autant vidéo kolobani po yo bike osenga pardon te parce que ozokisi mutu po mona yo mo ambolobi eza la preuve te papa luka ozana liberté ozana kimia famille na yo mona makamno que o luka kobota likambo pour quant à moi je suis pas sûr wa prophète à solo voilà vraiment na yo clair nga za bongo papa mukileza munene mondo ozana otam so za pe amutu shira expliquer po shira chroniquer ozana ngambo déjà l'omnesa déjà yebi mutu ka osalo mukamate oyeba te pour éviter certaines choses tango zana bo aza mutu Pierrot aza mutu tanso ko kamawa tango yo moko leko sali vidéo oyo na osenga yo to tie ba to comprendre sili yemo ko ayeba neto ka to kutana to sola na mutu asengi bolimbisi c'est simple parce que sali image na ye on a blague te noko on sali image na parce que yo mutu sali le loko bon mutu ba bengo PD et puis ando bo prononcer ba blog mo trop de vulgaire mo ça nzamba za bongo te c'est ça qui mettre ndo salele qui mo ça nzambe te noko ça va maman tendresse passez la Shira s'il vous plaît. Allô Shira. Allô maman. Shira. On a lobby à 10h hein. Ata lobby à 10h ceux qui moi ko zande na solo na lobby na yi comme boza na yi wana ceux qui lui moi cette vidéo à 2 minutes à présenter mes excuses parce que ça faux prophète. Les angamba c'est la sentiment et comme trop tard. Oui, on a eu dit que bébé na chiki tout bébé na chiki azo ça comme amde. Bon salut à salut sur émission. À chiki alinga ça c'est mission à singa pardon tenga ce qu'on a boya on sait les monsieur chiki a bien manquer respect. Ana moi si le quoi nga ngona nga pe na mobile lo quoi. Comprendre déjà exam allô kolanda te chika za pega vie na otchana se yo utel intérêt ya makila na yo tel intérêt makila no yo moko bike ndeko no asali makambo minene o ezaki ba asali mabe makasi là au moins tu le sais donc c'est ça asa la vidéo otina ça asa la vidéo otina na côté sango déjà comme ça tant le but na côté ici na sali moi annonce na des annonces après le but yo ya pe yo o sali po yone to tienga pona ye ponga na yebi na nga yete yo to benga kinga pona o sanga ke ata frère na yo tu vois à sens on a moi. Avant de continuer, cliquez sur j'aime et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne pas rater nos nouvelles vidéos. Voilà. Bouti Kolanda Dengue prophète amiral Timothée Kweto à Sololi na tendresse dibinga pe dimi ko la vidéo oyo et ko permettre ye à s'excuser pe à senga pardon et pa ya Pierrot Ndombasi pe batu nyonso oyo message na ye elizaki sikoyo tolanda ye moko ndenge aza koloba kosenga bolimbisi à travers éléments oyo atindeli maman tendresse dibinga. Vraiment, avant Yaloba, on a présenté nous pardon, on a saisi vraiment pardon, na ba comédien nyonso ba comédienne, na sengi pardon na famille à papa Pierrot Ndombasi, na sengi pardon na belle famille na ye.
vraiment oye les kaki papa Kero limbisa. En tout cas, limbisa, nazana grand frère nanga awa aza musala nzambe, yemorobe akosenga pardon vraiment limbisa vraiment ba comédien, bo limbisa vraiment ndeko nanga grand frère oza na ndoko olomba. Mbote na bino nyonso ndeko nanga ya base ya mibali nayebi ke na léser beaucoup de personnes. La spiritualité na physique ibala na kate. Eza communication mute salinga mabe ko transmettre message et salinga mabe na perdre de contrôle. Naza mwana mboka naza congolais na kubi jamais kuboma muninga na nga congolais. Na kubi jamais kupanza foyer na yete pona panza foyer naza pasteur à YouTube kabate naza pasteur église locale. Naza visionnaire à communauté bien sûr na sali vraiment mabe ndenge na communiquer na transmettre un message et les aidants ndeko Pierrot naza ndeko na yo naza pasteur naza mwana mboka nayebi ke transmettre communication na ngande eza dans les bontés na perdre de contrôle par rapport à spiritualité na kola ko maîtriser makambo dans la singio au limbisa nous avons besoin kimia la petite sœur famille batubeli bakomi mawa Vraiment isali bien te nanga moko pe tango na ekotala yango na biko nini salami boye na communication biko za muta communication ezalo ka pende ko nso moko albaki mwasa kala président ezaka berere ya communication ndenge zalaka na ebike na zawana subito kutana na mona yo nyonso zo dépendre kana yo parce que pardon les a puissance pour être qui n'est tomaka. Merci vraiment d'avance et na ba internautes nyonso ba chroniqueur nyonso chroniqueur ba journaliste ba comédien alinga bino mingi naza pona bino bino bi uza pona biso bolongo la biso ba stress vraiment donc surtout c'est qui au moins na kimeza là donc na sengi bino. Bonjour à tous, si vous aimez vous informer et savoir ce qui se passe un petit peu partout dans le monde, surtout faire le Congo ça, je vous invite à faire comme moi et abonnez-vous sur Kolimedia TV, notre chaîne, et likez, partagez les vidéos et surtout restez connectés.